Mbote na ngoma so. Stefan. Lelo tokosolola mokolo momibale na tolo ya libala oyo mbala ya suka. Peut-être tokozongela yango na mitina na mape ya mosusu na pe ya lelo na programme ya libala ezali mbala ya suka. Tolobi mikolo mibale ya lomingo pe lelo mikolo ekokoka mbala mibale pe mikolo mibale ya mardi. Liboso nazali ko rappeler que libala ezali pas seulement mobeko ya nzambe mais ezali na principe ya bosali mokili mpe bato. Na principe ya création nzambe asali mobali alakisi ye likela mobisusu mobali asepeli na bango te nzambe alali pongi akabati mopanzi na ye asali mwasi. Ezali kaka mobeko te na pe mwasi na mobali babalana ezali na principe même ya kozala ya bato na mokili. Le contraire ezali ya nzambe te. Le contraire ezali nini? Mibali mosusu babala baninga na bango mibali. Le contraire ezali nini? Mibali mosusu babala mbwa, babala mabata, babala bantaba, babala banyama ndenge na ndenge. So basi mosusu basala pe yango. Oyo wana ezali oyo nzambe apesi kindimisa te. Evangeli ya mwasi na mobali na libala lokola ndenge tosilaki koloba yango esengeli ezala ntango nyonso na esengo na harmonie. Soko mwasi azangi kozala oyo akotia esengo na kati ya ndako, raison na ye ya kozala na mokili ezali te parce que nzambe alobi asalaki mwasi mpo ya kaka ya kosepelisa mobali. Tomonaki na lomingo basi bango bazalaka utakala kaka na libandela ya lisumu mpena sikawa bango kaka bazali kopuse mibali bakoya na lisumu. Nzambe likanzaki bo mabe ya basi elobaki yango dimanche mwa moke ezali ebele parce que mibali mosusu bakende kobala basi basusu mpo mwasi na ye azalaki kokanisela ye ke ye na mwasi wana bazali libala. Ati yango na motu mikolo mingi aza koloba na ye balaka kaka ye finalement mobala vi bon ye akanisi te nde nakoki kosala yango te bon nakobala mwasi abali mwasi wana. Baexemple ezali ebele oyo bamama bozali kotinda mibali bakota na nzela ya mabe. Mibali bazali bato ata lokola nzambe asalaki mwasi mpo ya esengo ya mobali me mobali mpe azali kobuka mibeko ya nzambe mokolo na mokolo vis-à-vis na mwasi na ye fidélité ezali te. Tobanda na ino kaka oyo mibali esalaka nalobi to parce que na ngai naza mobali nzambe aza mobali me ye aza na mwasi te. Mibali tosalaka nini? Evandi na mwasi na ona bolingo nyonso nzambe alobaki mobali moko mwasi moko pe odesidi kokende okamata mwasi mosusu tana ene moko décision wana tozwa il faut nakamata mwasi mosusu sikawa mama wana bolingo nyonso azalaki na yango esengo nyonso azalaki nango ekozala na ye lisusu ekozala lisusu te. Moto mosusu ayi na ndako na ye
oyo azalaki kosala baprogramme ye moko ekomi baprogramme na moto mosusu mwasi mosusu abiki akoya pamba te akobotana oyo yaye bana mobulu ekoti na kati ya ndako bagare ntango nyonso kimia esili en même temps yo mobali oprovoke situation ya mabe ozali mpe ntango nyonso na lisini mpo ozali kosangisa makila na mwasi oyo mosusu alors kazali mwasi mosusu nzambe alobi biso mibali tomisi ya sikawa na place ya basi e mwasi moko avandi na ndako ya mobali na ye ata lokola basi bazalaka infidele me na exemple wana tokamata e mwasi moko ayi mpe alobi na yo oyo nayi na ye awa nde mbanda na yo mobali na ngai soko omoni nazali awa na ndako te nazali na ndako na ye mibali mama ayi bayi bango mibale basimbani mpe na loboko peut-être bakoti na ndako bapesi yo mbote mama ayebisi yo alobi oyo nayi na ye awa nde mobali oyo ngai na mingi sikawa soko omoni nazali na ndako na ye ezalaka na avenue oyo ya nsima wana ebi na nkombo na ngo te apesi na numero aza na ye na mwasi te aza kaka ye moko donc soko olingi oluka ngai kokende mosika te nazalaka kaka awa pembeni mobali okanisi mibali bakanisi base réaction sikawa réaction ya mibali ezali mingi mama anonse yango osepeli nango me oyo yo osala yoki okamata mama wana oyo ayebi te olobi oyo nde mwasi mosusu na ye nalingaka mpe ye lokola ndenge nabalaki ye nabali mpe ye donc omoni misere eza na lite na poutre mama alekaki awa azali kosolola ye na baninga kuna na kointanga kozonga bu obandi kobeta me yo nduka nde obala mwasi mosusu azaka quelque part ozali kokoma kuna te mama ayebi yango obotana bana akanga yo na bafacture ya valise ya maternité na poste valise wana bamama nyonso bayebi yango soko bautaki kosomba biloko ya valise wana okangi yango na poste eske mwasi wana aza na zeli te tala mokumba oyo yo okoki komema te ozali komemisa moninga ekosuka nini mama wana akokota na masimu sika mama akokende koluka bankisi ya kolingisa yo mpo toitika mama okili akosala makambo nyonso mabe akokende mpe ya banganga sikawa po aboma mwasi okuna nganga soko akoki koboma ye abomi mpe ye na yo na mwasi oyo bokopartage isimu wana parce que yo nde moto ebandaki na kambo nyonso yo pousse mwasi akende pi na bakrime ya ndenge wana nani azali ya na base nani azali na base ya masimu ya mama wana mobali toyebaka te tozalaki kosala makambo mosusu na awa bankoko basalaka nkoko na ye afandaka na Kinshasa na basi boni awa na Kinshasa ata mpe soko nkoko yanga azali moumbu bakolo Kinshasa to moteke kuna na plateau soki abalaki basi ebele azali mosumoki to nsima ya yezu nzambe alobi mwasi moko mobali moko lokola libandela mbala mingi basi bazali kokometre bapese mpo ya mibali moninga na ye aya epai ya bino moninga na ye wana abaliki mapango na ye ebandi nini ebandi na ye kasi yo nini kolikaki mwasi wana basi ata balingaka biso we apart oyo namonaka na bumba toza na masuwa na ye masuwa ekemike mobali na ngai kuna mobali na ngai kuna mais en dehors yo wana naoka epai mosusu te nayebi te so batatu basila kokende na ozai
en passant par Bumba masuwa elingi esema batundi na libongo babandi kopona mibali antukaka basalelaki nga namonaki kaka na libwaki na baite tozalaki na mokota tozalaki bato mingi apart bongo wana boyi awa na Kinshasa bajeune fille mosusu batokisa motu bakoma mpenza koloba na mobali ngai nalingi yo mpe abali yo tokaki likolo yango moko mosusu awa me basi mingi badeklaraka yango te alingi yo okomona kaka na mwa koseka na ye na mwa etaleli na ye otala na sangi ya riso ye etaleli ya balobi boye tusa okoki koyeba à peu près baintention na ye me biso mibali nde batokodeklaraka biloko wana okoya kobebisa evandeli malamu ya mwasi na ye na moninga na ye okwei d'abord na lisumu obebisi evandeli wana obebisi na libala ya moninga parce que généralement bafemme marie bazaka na baninga kaka bamarie lokola tala mobulu okotisi na kati ya ndako ya baninga mpe na kati ya ndako na ye nani azali responsable na yo mobali yango ezali makambo esalaka me tokanisaka te ezali malamu to tozali koyeba te te ezali kokende na biso na masumu ya minene tanda eleki na moninga aboyi mwasi na ye na solo ye abuki mobeto ya koboya mwasi na ye esengeleki aboya ye te me masumu oyo mwasi wana akokende kosala ekokwela na mobali na ye ekokwela na yo papa oyo ozali à la base ya mobulu ekokende ndako na kala toyokani nango mala soko yo kreyaka situation wana te mbeleka te okuna akomaki na situation na ye te mpe mbele mama wana azalaki na mikolo ngamo oyo akomi nango te donc mabe oyo mama wana akosala kuna ekokwela mobali na ye parce abengani ye nzambe alingi makambo ya divorce te ekokwela yo parce yo ozali à la base ya situation créée na ndako na kala toyebaka te tomonaka biloko wana kaka normal ifo osala mpo bakumisa yo tala ya makambo minene masumu ebele ya masumu mibali mingi na efandeli ya bango na basi na ndako na ye eloko moko ya malonga lisusu ezali te kiti ekobuka basani bavere eza lisusu te me azali kosomba bakiti bafrigo bambeto biloko nyonso ali na ndako ya mwasi nalobi te atongi ndako to asombi ndako mpe api mwasi kuna na ndako ya mwasi moko ye akomi kosala ya biloko wana pourvoyeur makambo wana nyonso mwasi na bana bazali kosouffrir na ata soko bayebi te ezali koagrave lisumu na yo ya fornication donc acte wana yo ezali kopose econstitue circonstance aggravante ya lisumu na yo ya fornication botala makambo eza koleka toyebaka te mobali mosusu azwi mbongo na ye ya sanza po asalaka autaki na biro ya bango ya pay pi mokolo mbongo na ye ekosila peut-être le 10 ou le 15 soki azwaka na sika ya sanza to le 20 akomona ndako na ye te mbongo na ye na basi na ye tiki mama bana kuna na bana bakomi bazoba akomi na bara atandi oyo loboko epai oyo loboko epai bazali soko kobimela ye soko koyembela ye banzembo batie bankombo nyonso oyo batiaka l'américain le joli bébé le ceci le cela bankombo ndenge na ndenge ye wana azali komikumisa bakazi ya masanga ezali koleka liboso na ye
azali koagrave état ya ye na masumu nyonso oyo aza kosala ya fornication ya ivresse ya nyonso wana toyebaka yango te tozomona kaka ezali normal okoka basusu alobi yesu asalaki masanga ye asalaki masanga ya kolangwa ayebisaka bino boye ye eza kolangwa masanga mwasi na bana baza kosufrir na ndako okoti libala epai ya mwasi mosusu okomi kosombela ye biloko nyonso masumu wana ekokoma monene mingi okokuta yango okosamba mpo na yango mbala mingi baninga mibali bayebi ndenge tolobaka mwasi moko akoki koloba na ngai eloko te ngai kaka moto na bala te tolobaka yango mbala mingi okoki koloba yango kaka soko ozali kodirige menage na yo na ndenge ya malamu me soko yo oyebi kodirige menage na yo na ndenge ya malamu te ozali kosala badécouchement bien na nzambe bokoyokana te okokuta yango mpo kosamba kolela yo mwasi akolela butu mobimba peut-être mwana abeli na butu ye ezali te mbongo ezali na ye te moyen ya kokende na mwana nokinokini esika bakosalisa ye ezali te mwana atiki nzoto ata soko kozi ya kotika nzoto ezalaki maladi okoparticipe na liwa ya mwana wana mpo ya négligence na ye donc okosamba mpo ya liwa ya mwana wana ezali bongo mpo ya bamama ezali bongo mpo ya bapapa bokokuta yango bokosamba na mabe na bino parce soki oyo ozalaka na ndako mbele mwana na yo akendeki te yo nde mobali ata soki ozangi mbongo okoki kokende kodefa epai ya moto oyo oyebi okoki kodefa me mwasi akokaki na ye te mibali responsabilité na biso na infidélité na biso ezali monene mingi parce que na oyo tosalaka ezali d'abord kobebisa éducation ya bana ya nzambe bana oyo nzambe apesa biso ya yo moko to ya bavoisin na yo soki yo komi moto ya kodéficie ntango nyonso 4 heures du matin 5 heures voiture okote bana nyonso basila koyoka bayebi mongongo ya voiture wana ya papa na papi ayiyu akote bango mpe bafungoli bafenetre bandi kotala parce que bazali bato basambelaka na ba 5h30 wana basilisi lesambo babandi kotala ndenge eza kokota na lopango oyi pu santine afungola yo santine afungoli yo okote matali mwa moke banar na ndako bana nyonso bafoye nyonso bakomi scandalize mpo ya yo lokula basusu bavoisin na yo bakobanda koyoka yango mabe mingi parce que ozali koscandalize bato banso na quartier ekoagrave lisusu eta ya bapesi na yo masumu na yo bomonaka bato basalaka biloko ya ndenge wana baumelaka te balongoli ye na mosala baumelaka te asala aksida akufi baumelaka te parce que bato nyonso yonte na bavoisin bazali bato ya libota na yo te mais kaka skandale oyo bandi kosala na voisinage kolela na bango nzambe akoyoka te te okomona yo kelekele soko osalaka mangungu wana mpo osalaka mosala ozali na mbongo bakolongola na mosala soko nde mpo ozali na voiture okosala aksida voiture wana déclenche soko nde mpo ozalaka na yo moto ya makolo makambo wana esalaka yango na nko mala mosusu batampone na motuka okufi to obeli okufi okei mpo kaka skandale esila na kati ya quartier wana makambo mingi tozalaki komona toyebaki na bisusu batata mosusu atiki epai na ye nayebi awa na bandako mosusu bakanisi lokola baoparleur ezali dirige vers l'extérieur ezalaki bato baso azali koyoka nayebaki na rue oyo ya biso papa moko atiki bana 11 mpe ayi kokotela mama moko dans les environs d'ici
ezalaki kotungisa biso mingi. Bana na ye 11 na mwasi apiki bango, ye akoti libala epai ya mama moko penepene kaka na baavenir na biso ya ntango wana bo tozalaki koyoka yango mabe kaka na ndenge ya moralité ezali te. mesalaka sikawa na bonzambe nzokande asala masumu ya minene, fornication aza kosala yango, lisumu wana abandon ya mwasi na bana basouffrance bango bazalaki komona nyonso ezali koagrave lisumu na ye ya fornication. esoko mwasi na ye akomaka infidèle abanda kosala bapesi ya mwasi na ye elingaki to mpe esalemaki ezali kaka na konte ya papa wana aza mwana moke te moto akoli. sala makambo toza koyeba te, tozali kosala na nko biso mibali. makambo oyo ezali kobenda mabe mobulu na kati ya efandeli. nalobaki yango mokolo malomingo lokola makambo ya mbongo oyo mobali azwaka. mibali soko tolingi totia kimia na mabota na biso, toyebisa basi na biso verité na basalere na biso. soko moto wana ondimi aza na mwasi na yo mama wana, soki mama yango akomi nzoto na yo lokola nzambe ya lobaki, ye azali koyeba salere na yo te, lokola aza koyeba barevenu na yo te, akanisi ozwaka mingi, oyebisaka ye te, akobanda koluka milendo makelele ntango nyonso. na makelele wana yo mpo ozaka moto okokaka nao makelele te, olobi bo natika ye nakende pa mosusu oyo nakozwa makelele te. osali kaka erreur, parce que soko yo oyebisaka ye nazwaka kaka 5000 zaire wana, amoni na ye wana nakanisi akobenda yo milongo lisu te, puisque oyaki na 5000 bosali bacalcule bino nyonso ensemble, olongoli mbongo na yo ya transport to ya ti soko obeleke ti kuna epai ya bino ya mosala po keleke trete matin esili. mama azali moto lokola ekelamu ya nzambe, azali na bwanya mpe na mayele, akobenda ya lisu milongo te. mais soko oyo otiki ye na ignorance, ayebi na ye ntina ya likambo te, akokanisa kaka ezali na mbongo mingi esi na yango nazongelaka mama mingi. mobali na yo alakisi yo salaire na ye, oyebi te azwaka 2000 3000 mbongo moke, osi oyebi yango, eske ezali raison ya kofinga ye? lezala ngai kuna misala nini oyo ayali okoboya memake na mosala wana azali na administration. misala nini oyo libokene ya ba 3000 zairi wana misala nga na koletekisa mikate na ngai mokolo moko na 10 000 zairi mikate wana otekisaka kouzaki mbongo na 3000 ezwaka pekeki yo 1000 zairi oba na osala mikate okomi kozwa mbongo. nzambe apamboli yo tondo nzambe na yo soko kapitale ebandaka kuna na administration te, lelo ezwaki oyo eza kosala mikate te, peut-être nzambe apamboli yo mingi, bon ozwi mbongo mingi yo okomi kolekisa liboti omona mobali moto pamba po yo okomi kotekisa nsoso, okomi kotekisa mbisi, me libandelo ezalaki nini? ata mpe soko ezalaki mbongo ya mobali na yo te, moninga moko na bino ya yo te ya mobali akabeli bino, metondo nzambe epui sala commerce na yo nyonso ekozala kaka na motu ya mobali na yo. basusu akoyebisa bato utana yawa na lata elamba na yo te bilamba oyo yawa na misombelaka osalaka kilumba oto ozali mwasi ya libala. me soko ozali mwasi ya libala oyo nyonso bakopesa yo na bandeko na yo to na bandeko ya mobali, na baninga na yo to na baninga ya mobali to na commerce na yo ezali na konte ya mobali, ekoki kozala ya yo osanga orgueil te ete yo ozwaka yo moko ozwaki yango ebandaki ndenge mobali abalaki yo lokola abali yo biloko nyonso yo kozwa ekomi ya ye, eza bote. alors likambo nini ti
erreur ya bamama eentrenaka mibali na kanda ya makasi. Mais parce que okomi kosala mombongo okanisi olekinga na mbongo bimaka na ndako na ngai kenda kosala mombongo nini, parce que kanda ezali mopaya, ezalaka mpe lokola mwa liboma moko ekoteleke basi. mibali tokoki kobengana baasi na biso mpo ya mwa monoko ya ndenge wana te, mpo soki éducation baasi nyonso bazali ti lokola bana mike, ntango nyonso kolemba te kopesa ye na pe, bandako nyonso ezalaka na baproblème na mindele na bainde, bikolo nyonso mwasi azalaka mwasi, mobali azalaka mobali. baproblème oyo eza komona na ndako na yo tanga kaka bamiliare ya bato baza na mokili, peut-être soko bakoki ata miliare moko te, milio moko ya mibali bazomona pasi lokola yo, baboya oyo ya bango basi te, yo mpe koboya yo te. basi mingi na mibali bazali kokabwana mpo ya manque de soins ya mwasi. mobali akomi kose sentir gêné ya kotelemela mwasi na ye na public, oyo ya bato balobaki mwasi wana azali mwasi na ye. erreur monene, okoki koboya mwasi na yo te mpo azali présentable te, nzambe aboyi divorce, mpe soko osali yango osali erreur. nzambe azali kotuna na mibali nyonso oyo bazali koboya basi parce que bazali présentable te. ya liboso omonaka eloko nini elobi na yo sikawa ke mwasi wana akomi mabe na miso na yo mpe na miso ya bato, alors ke yo na ye bosila kovanda boumela ndenge wana. ngai nabaki na nzambe nabi mbala mosusu basi mosusu basalaka mibali mokisi lokola sika puissance eyi mingi, bon bakisi ese poli, bon mobali miso ekomi clair. nzambe alobi soko miso na ye ekomi clair sikawa, esengeli nde atikala na mwasi na ye sikawa, parce que sika mwasi akosala esi mokisi te, mais alatisa ye malamu mpo mwasi na ye azala kaka kitoko. nzambe alobi loyembo moko ya biso azolanda biloko na biloko ya pamba tobengaka ya profane, oyo linzanza libonga na langi. alobi nzambe azolanda biloko biso noyo tomonaka lokola biloko ya pamba. alobi mwasi nyonso azali kaka kitoko, latisa ye, pakola ye bipakola ye oyo bapakolaka na linzanza, mpe okomona ndenge akozala kaka kitoko. nakanisi mibali nyonso bomoni responsabilité monene toza na bango mpo ya kobongisa, toza na yango mpo ya kobongisa basi na biso. soko mwasi na yo olatisi ye mwa elamba oyo ye moko akoki kosepela na yango, atelemi liboso ya bato azali kaka mwasi lokola basi. me mingi toboyi kolatisa basi na biso, tozali kolatisa basi na libanda lokuta o wana nde oyo obimaka na ye, ye aza na droit akolata malamu, me mama bana na yo teye te ya komi nao kaka na mikolo kuna balobi madame de la maison nzambe alobi tobongisa basi na biso, soko tobongisi bango bakokoma kaka présentable, tokoyoka soni te. sala na mwasi na yo oyo yo olingi te esepelisa yo, parce que ye azali epa na yo mpo kaka asepelisaka yo. soko moni apakoli bacouleur oyo ezalaka na monoko wana, mama mosusu alobaka na biso dangereux de mort, biloko wana bato basusu basepelaka na yango te, to ebongisaka basusu te. basusu namoni bakomo pakola na ya couleur verte, j'ai vu
bomona bati muso bakuli biloko ya couleur verte te na monoko ngai namona ti bon soko oyo olingaka oyo ya couleur verte loba na ye apakolaka couleur verte soko olingaka ya rouge loba na ye apakolaka ya rouge soko olingaka no biloko wana pamba te apakola biloko wana te. Yo mama yokela papa nani akoki kolinga yo koleka ye azali yokela ye. Mbala mosusu bamama balingaka koyokela mibali te ali no nalingi blouse wana te lata blouse okuda blouse wana nalata yango lobi mais lata yango ngai nasepelaka na yango atu lata kilobi ngai nde moto azosepela na yango eza boye te bo yo boyi poni tika ngai nasepela na yango lata yango. Makambo mike mike ezali kobenda mobulu na kati ya ndako evandeli ezali malamu te mpo ya biloko oyo tokoki kobongisa kaka na bobutu. Bamama bapapa mingi balobaka mingi te auti mosala aye apesi bino mbote asukoli na ye alei to abandi kotanga na ye mikanda to avandi na ye azotala television to ndenge nyonso oyo ya meseni. Yo mama ata soko mama akana na bomwana na ye ngai na koloba te zila kaka abota bana soka aboti bana ba mama nyonso babota balobaka kaka lokuta mais parce que bana batungisaka bango kaka akoyi mpe kotika bango boye te kosuka kaka bandi makelele na ye pakoyi makelele e akoconfondre kongangela oyo angangelaka bana na ye akoyi okangela mobali izi ezali koleka na bandako Punya meseni tango yesu yo tira daga bande wa allez François tiko sala bo tango mobali akoya parce mobali pena nkombo kaka Joseph bon tanga yi wana avandi bon di yela ngelo koni baye batiri wana bon moi muke Joseph ya mukale tikuna atomukiri tanga utie ko tomukira Joseph kuna Joseph la bime di bon pas ozali ko sala erreur. Joseph okuna ya muke azali ndoi ya mobali na yo. Ya mobali na yo asa mwana na yo ya kongangela te. Biloko wana esukaka makofi. Makofi ebotaka mwana malamu te. Mobali azali mabe. Po mobali soko abeti bisi kuvimba batu bantu bakomona. Mais makelele oyo oza kotia ye na ndako. Bato bakotenir yango lisusu na compte te. Nzambe asengi botika bitumba kaka. Baye bazali makelele na kati ya bamama batika makelele ya pamba. Mbala mingi bitumba na ndako eutaka na elobeli ya basi. Mobali azana liloba moko yakomi maloba mitano. Mobali alinga loba mibale yakomi na zomi na ndambo. Eusuka nini? Utasiriki? Uza komone lengai simbi na kingo sukumio. Kanga sukumio oke kotuta mibu okwe. Yopo zaina bana na kufi bana bayi ale mutite na mokongo. Oyo ezali ba problème. Ezali koleka na mabala. Poya biso bana Nzambe na kanisi esengeli totika kaka bitumba libela. Puisque Nzambe alingi tobunda te. Nzambe andimika kaka tozala na kimia. Tozala na esengo pe tozala na bolingo. Soko biso tozali tango nyonso na kimia esengo ekozala mingi. Bolingo pe tozala. Okomona mwasi oyo ayebi kufana na mobali na ye abunga na katenge. Mobali aye akosukipe na ye ti tango mobali akosisa kolia ti tango mobali akokende kopema. Okobunga te. Amoni lokola amuyo ya tikawa ndenge za kotumba na mwa mikolo oyo. Mobali akoti na ndako toka lataki vest kaka komi boye. Lokola na ino abakosi
mama alongoli yango mama moto akota nango na chambre tombola moto akei nango kotia na moi mpo motoki elongwanela mba autika mobali na ye boye te ose rafraîchir mwa moke na fanta ezalaki kaka pembeni apesi ye tokokakola esika mobali na ye akei kovanda aza kosurveille ye mpo ya kotala elongi ne oui akotala réaction ya mobali na ye sao nini kaka malamu malamu kaka kasi namoni lokolo eza koseka te basi oyo bayebi kolanda mibali na bango batunaka yango namoni eza koseka te non parce que ntango toza kokita na taxi wana chauffeur wana ya taxi makambo alobi na ngai esepelisi ngai te omoni oyebi ntina lisolo wana alobi na nini sheri ebandi wana boza koseka parce bosalaka yango te soko bosalaka bokoki koseka te botrouve eza normal ntango wana nde introduction ya lisolo ya yo na mobali na yo mpo oyeba ntina ya nkanda azali na yango oyo azali koseka te puisque ye ameseni koseka na yo na bana basusu amoni mobali ayibuyi awandi otala lokola boyi komona biso awa bango mpe balingaka komona biso te bango banani balingaka komona biso te lokola bakuti biso banzete tozala wana nde okanisi akoseka na koseka écoutez moi oyebi ntina ye asikoseka maloba ya malamu nde oyo ekotinda mobali na yo ase confie na yo ayebisa yo ndenge elekeli ye na nzela to na mosala pese ye alia basi oyo bayebi evandeli na mibali na bango balobaka na mibali na bango makambo oyo elekaki na ndako to na lopango to po ya bana makambo nyonso ya mabe liboso ya kolia te d'abord mobali ayei akopresi ye kaka asala asukola alia asili kolia soko likambo ezali ya kosala na moi nde akoya koyebisa ye makambo na ndenge ya malamu soko ezali likambo moko ezali na impact na journée te akozila na pokwa bana balali po aloba na mobali na ye makambo elekaki me mingi mobali aza koya ye aza na eloko mosusu te akei na ye eza yango akei na ye eza yango mobali akoti yo wana oyei biso awa makambo lekaki awa kaka bitumba biso na me olingi asala nini tika na ino mobali na yo apema soki azali moto oyo azali bien réfléchi bokoyoka na yo na ye te mama oyoki bokoyokana te parce que bato oyo bazali na molimo ya malamu soko mwasi na ye azali koakeire na masolo ya mabe mabe boyokani ezali bon ndeko na biso wana akufi me ata akufi olingi nasala nini pese mobali na yo biloko na ye no alia soki ezali ndeko na ye mpenza ya motema oyebisi ye bon aboyi na kolia biloko akei kuna na matanga kuna mpe mokolo mobimba alie eloko te eza kosepelisa yo mingi bosalaka yango bamama mingi basi oyo bakuti mibali na bango bazali na bana boyokani ezali me peut-être ezali malamu mingi te ntango nyonso bana na yo basali boye bana na yo basali boye bana na yo basalaki ngai boye bana na yo me likambo nini oyei na ndako yo okomi mama mama kamata bana nyonso bana na yo ozei na likambo ya bana na ye te bana ya yo soko bazali kotosa yo te mepesi bango bafinisio ntango bakoboya bafinisio yo pesi bango soko finisio wana ezali justifie nde na ntango wana okoki kofunda bango epai ya papa me ala ofunda bango ta ekomi mobali alei asilisi nyonso akei to kopema to bana baso balali obandi koyebisa ye nakanisi okosilika me nabitoka likambo lekaki bon mwana boye asalaki boye napesi finition bongo lokola alingaki kotosa te yango na bakele na kofunda ye epai ya yo ekeseni na oyo ya bana na yo bandika kotosa ngai te likambo nini bana na ngai te ya yo bino bolingi bana kaka oyo babimaki na nzoto na bino nde bondima baza bana na bino mwana nyonso oyo ozali na autorité sur ye aza mwana na yo
azali mwana na yo ozali na autorité sur ye. makelele okoka basusu ngai ekokaki na bala kaka mobali oyo abota bana te nayi kokuta bana ya makelele, bana ya boye, bana ya boye. Me bana ya yo soko baza makelele soki yo ebi koedike bango bazala nye te. Yo na bango bozali ntango nyonso mpo bazali bana papa keleke na ye mosala edike bango mpo te boboto ezala na kati. Soko kimia ezali esengo ezali bolingo ezali boboto ekangi liboke ya bana. nakanisi esengeli nasukisa bo ba exemple ezali ebele oyo nzambe azali koloba ezali korevenir tous les jours na vie ya bato. Basi na mibali boyeba kaka te baoyo balingi nzambe balingi kosalela nzambe mpe kolanda ye bakolanda ye ya solo. Okoki koloba te te naboya mwasi na ngai to naboya mobali na ngai mpo ya makambo to ya balibota par exemple. Ntango balaki mwasi wana to ntango balaki mobali wana yo na ye bozalaki na convention ya kobota te. Boye komona wana parapsychologie appliquée mikakatano nini ebimaka mpo ya makambo ya kobota. To baloki mwasi to baloki mobali biso banso tozali koyeba yango clairement bontina nini okoavouloir na moninga. Tokosalisa mpo te tokoma na resultat ya malamu. Basusu bazali koboyana mwasi na ngai abotaka kaka bana ya basi mabala mosu ekufa mpo mwasi abotaka bana basi ngai nakosuka kaka na bana basi libala ekufa to na bala mwasi mosusu mpo abotaka kaka bana basi. Me biloko nini wana? Bana basi bazali bana nzambe moto atindaki bango. Soko bati babota makatebo yibisa ngai nini mibali bakwai kobotama. D'abord basi babota mabada la mingi basi wana baya kobota mibali oboyo ya yopo abotela kayo kaka basi. Na ntango ya kala bankoko na biso balobaki moto aboti bana basi aboti mbongo ya zena mbongo ebele yoke lobota bana mibali makambo ati mwana bato zemi mbongo balobaka bwana bankoko te. Neza kumuya mwasi na yoko abuta kabana kaka ya basi. Bama mususu mobali wana ngai ifuna luka mobali mususu naje miona zana ngawa nakomota kama mwana mobali mususu donc alijiba na mibali. Mama wana bandiko kokoma ya fidèle kuluka mibali mususu pembeni wazi wazemi ya kobota mwana ya mwasi pe akebi kozazemi ya pembeni elongi ya tate okuna mobali mususu lobaka na parce que oyebi na ote te bana bazali deja na nzoto ya yo. Mwasi nyonso azali deja na bana na ye na kati bazali donc koluka koforce nature te surtout koboya molongani na yo mpo ya makambo ya pamba te. Na mayemaso nateyaki bino peut-être bapoint mosusu na baexemple na soulever yango te nazali na disposition ya bino mpo ya mituna miso oyo bokoki kotuna ngai. Merci mingi na attention na bino. Lokola tumeseni baye bazali na mituna bakwako yao boso ya papa mokonzi. Bandimi ya lopang lo santo bot. Komo nanga lutum. Papa na kutuna wi mituna mibale. Ya liboso. Depuis 15 ans bandimi bazali ko fabriquer loko boko babenga ngo condom. Alors na loko wana mibale bazali ko sangana na basi sans que basa ni samakila. Attitude ya nzambe ezali ndenge nini surtout pour na baboti bazali ko utiliser ngo na cadre de la naissance. Pour ya makambo ya ba naissance désirable lokola bakomi koloba ngo biso nzambe alobi
oyo nyonso ezali naturel te alingi te. Oyo ye alingi mobali ayebi te na ntango oyo soko nga na mwasi na ngai tokutani akoki kozwa zemi pe akoevite contact na ntango wana nde oyo alingi. Oyo mosusu nyonso bazali kosala ye alingi na yango te. Nyonso oyo bakosala andeor yo wana alingi yango te. Donc soko alingi eloko te esali yango yeba ezali lisumu. Alors botuna ya mibale pona nini nzambe atila kobongisa te fornication lisumu ya fornication yango seul ezala lisumu péché interne mais oyo nyonso etikali ata oyo ezali au numéro 1 wana ezali externe. Mais fornication ezali kosalema na kati ya nzutu ya moto, c'est-à-dire na lingala bobengaka nini ekobo ezali kosalema na moto mpo ya intérieur ya nzutu na ye mpenza. Soko bomi moto koboma ye na libanda, soko oyibi okoyiba na libanda, mais lisumu wana ezali lisumu oyo ezali na kati ya nzutu. Or nzutu ya moto nde oyo ebyangemi temple ya nzambe, nguya ya nzambe koya wana. Soko oyo obebisi nzutu wana ndenge nini nguya ya nzambe ekoya kovanda na kati na ye. Nde yango lisumu wana nzambe aza kosepela nango te, masumu nyonso asepelaka nango te, mais oyo wana ezali oyo esalemi na kati ya nzoto na yo, nguya ya nzambe ekoya kovanda te. La preuve c'est que yo ezali na baesprit ya nzambe, ntango yo okokwea na lisumu baesprit wana bakokima bakimi bakei parce que nzoto ekomi suye na ndenge oyo nzambe alingi te. Tokani nango bote papa mokonzi mbote bane bane mbongi papa ngai mona wayo kibwila. Oui. Papa mutuna manga mozali moyo. Merci d'abord nengo tili kopesa nga maloba. Papa mutuna ngai ezali oyo oyebisi biso ke nzambe ya boyi divorce bongo soko na kati ya mariage moko akomi koluka koboma moninga, alors soko moko wana asanti ke moninga ningi koboma ye ase divorce ezali mabe to malamu. Mais il faut avoir preuve yango. Preuve ni nous ana ngoti mwasi na yote mobali na ngaboma na bondo po ebima kyao. Mais so ebima bondo kizai maladi yaka na mwasi na yote sali sai tolongola bondo kile ngana bisaki bino te bandoki oyo baza koloka mibali na bango to basi na bango babo malibala yaka na partenaire na yote sali sai. No papa yali na kadri ya kindoki te lokola nayebi ndeko mwasi moko nayebi aboma libala na ye mpo mobali na ye azali kobeta ye mingi, azali kobeta ye demi moko abetaka ye mokolo moko alingaki kokufa yango alobi no mobali oyo akoki koboma ngai uta wana atika libala wana sikoyo nazoloba aza libala mosusu yango nayebi te mobali ya ndenge wana soko mwasi moto akozala na lisumu to mobali monana boyaki moninga oyo aboyi moninga nde moto akomeme masumu. Boza koloba bobosani te nauti koyebisa bino makambo ebele oyebimisaka mobulu na kati ya ndako. Mobali wana abeteke kaka pamba boye alamuki boye abandi kobeta mwasi na ye. Soko mwasi azali responsable ya makambo nyonso oyo ebendaka mobulu akimi mpe lisusu libala. Masumu nyonso mobali ekolanda kaka ye. Mobali asali makambo ya mabe, c'est-à-dire infidélité ezali mabe na miso ya nzambe, akokometre baadultère to bafornication ekokomama na compte ya mwasi parce que mwasi nde moto aboyi libala. efu papa motuna na ngai ya mibale yango tosuivre mate ya libala papa tomoni ke libala eza eloko moko ya liseki te, mais mpo na biso sikoyo bagene bato nano tobali te eloko nini tosengeli koyeba lokola conseil epuis mpo na bato mosusu deja basi basali deja divorce bake mpe kobala esengeli baboma mobala wana mpo barepare situation na bango wana to boni.
nakanisi mwasi to mobali ayeba kaka te libala ezali lisano te uti koloba yango ezali mpe point d'honneur ya mwasi na mobali mwasi moko atiki libala na ye akei abali mobali mosusu bato nyonso bayebi yango mokolo moko adeside alobi tin sikawa namoni lokola nazomema masumu nazonga kuna eske kuna bakondima ye tanga kozonga bakondima ye to mobali moko atelenganaki to mutu na ye ezalaki ndenge nini aboyi mwasi na ye abali mwasi mosusu finalement alobi naboyi oyo nazongela mwasi na ngai esalemaka bon mwasi azangi libala avandi bon ye akoki kozongela mwasi na ye akamati ye nzambe alingi bozongela na likambo te puisque alingi mabala ekufa te soki ozongeli mwasi na yo eza likambo te te ozongeli mobali na yo eza likambo te mais eloko ekogene bino sikawa nini ezali honneur na miso ya bato na epai ya nzambe otiki yo kuna to ye atiki yo kuna bozongelani ya kosepela kaka puisque bozongelani ye alingi mabala ekufa te bino moko bato bomaki libala bozongelani eza likambo te nzambe akosepela kaka. Et puis papa mpona misato nayebi ke so tokomi pemeni na park koteyaka biso nzela kurose nayebi te soko mokolo ya vendredi oyo soko tokozwa mate ya nzela ya kurose lokola tomesana kozwa. Mais puisque oyebi yango na bolamu ke vendredi ezalaka vendredi saint tosalaka nzela ya kuruse lokola vendredi oyo ekozala vendredi saint tokosala nzela ya kuruse. Merci papa mokonzi. Merci. Papa mokonzi nganga nzambe mpango. Oui. Papa mokonzi nakanisi mpona oyo etali bilenge okoki koyebisa na biso banso baage oyo esengeli mpo te moto ako kokanisaka libala puisque ezali likambo moko eza kotokisa bana na yo mingi. Merci papa nzambe. Age ya libala esengeli d'abord moto akoma minu na ntango ya kala mwana mobali ya 30 ans ayebi nano mwasi te boza koka ngai ayebi te akoki meme kokanisa yango te me sikawa tozali koyeba yango na lopango losantu na makambo ebele bana mosusu ya 5 ans bayebi basi bana mibali ya 5 ans oui nalobaka ya bondo mais ezali na badéclaration physique libala ezali lisano te libala ezali vie ya moto mobili lokola ndenge olingi ntango nyonso ozala kaka na kimia na esengo mpe na bolingo na entourage na yo esengeli obala kaka soko okomi prêt mpo ya kobala mabala oyo basi na mibali baza kobala d'une manière précoce ezalaka na ntina te parce que d'abord bayebi mpenza ntina libala te mpo ya bana na biso bana lopango losantu nakanisi soko oyuki mposa libala ozala mwasi ozala mobali tuna na ino soko oyo wana olingi kokutana na ye azali nde oyo ya yo age nzambe asila kosukisa likambo wana alobi mpo ya bayebanso papa ebale mongi ya kobalela basi awa esengeli mobali akoka kozala capable ya komifutela ndako ye moko to kofanda na ndako na ye ye moko e avanda au moins 3 mois mpe asala alakisa preuve ke akoki koleisa mwasi na ye na bana oyo aza kobota nakanisi tete mwana ya 10 ans akoki kosala yango nakanisi tete mwana moko ata azali 25 ans soko azali na baposibilité nanu te ye akoki kobala parce que aza koremplir condition wana te tokoki koloba age ezala age oyo moto akomi considéré majeur na sens kaka ya loi te parce que na sens juridique ezali majorité ezali ndenge mosusu mais tout ya oyo biso na cadre social tokomona te moto wana akoki kofanda na mwasi mpe kosupporte ye kovivre na mwasi na ye soko baboti bana akoki mpe kosupporte bango
oyo wana tokotika yango na appréciation ya bato na bato parce que na bamilie mosusu naloba na village bana mibali mosusu ya 15 ans bakomi vraiment bato oyo basali bilanga batekisaka biloko na bango baproduit ya bango ya bilanga bazwaka bambongo e na village bakoloba mwana oyo azali mobali mpenza ya makasi ekoki kaka abala mpe abota e famille bakoestime ke ekoki abala mpe akobala esoko abali akobota akosokipe na famille na ye bwa wana kita gaillard moko ya 26 ans 30 ans alalaka na chambre ya grand frère na ye bon ye alingi abala pour aller où po ya kopesa charge na nani donc boza komona ezali problème ya appréciation et ya milieu aussi nakanisi papa ngazali pango na répondre yo papa ngazali pona différence âge kanyana mobali na mwasi différence âge ya mobali na mwasi ntango nyonso esengeli bato baye baboye bana nyonso oyo bazali babotami normalement totanga baoyo bakotaka na kindoki bayaka kokoma na makambo ndenge na ndenge te mwana abotami normalement ya mwasi na ya mobali eyebani mpe ezali kaka ndenge wana nazali kovivre expérience yango personnellement na ndako nazali na Charlie na Aden différence ezali monene bana ya mibali na bana ya basi bazali na développement mental plus que mibali mwana mwasi oyo wana ezali scientifique balobi te mwana mwasi azali na 5 ans plus âgé 5 ans mental plus âgé que mwana ya mobali namona kawa na ndako soko Adene ayiko expliquer situation moko elekaki okoyoka yango clairement na ntina ya likambo tandis que soko Charlie azakolo soko mwana mobali azali na 25 ans mwana mwasi mentalement akomi na 30 ans ainsi bana ya basi soko bazali kobalana na bana mibali na même âge physique ezalaka toujours mwasi akomi kokomene mobali ekobena mindondo mwasi akozala toujours na mposa akozala supérieur na mobali mama moko ayi koyebisanga lisolo esekati mingi alobi papa mwana mobali intel alingi kobala ngai bon soko otali na age bango mibale bakeseni bamwa mwana mwasi nakobotama azali na sanza soko motoba plus âgé que mwana ya mobali mais bazali même année ya naissance mais mwana mwasi ayebisi nga alobi papa nakoki kobala mobali wana te andimi ayana na lopango lesanti amonana na yo aza komona mwana wana soko na bali ye nakobanda kolakisa ye lokola mwana onga na bota parce que naza komona makambo na ye na masale na ye soko amoni bazosala télévision bacycliste baleki petit moko babete ye maboko alobi nange nakozala cycliste bon soko amoni boye biloko oyo ye aleka tina ngai nayebi te soko azali awana nanga natanga nakomona mama wana me natanga yo te soko ozali wana ye moko yebi bon donc azali komona na esaleli ya mwana wana et pourtant azali kosala azali agent ya société azali na salaire na ye eleki oyo ya mwana mwasi ifuti bayebani na société wana mais mwana mwasi ajuge ke age mental na ye ezali moke mingi par rapport na oyo ya mwasi ainsi nakoloba te bana basi po ya mwasi ya expérience personnelle ici nakoki koloba te bato ya même âge soko bobalani incompréhension ezali mingi il faut mwana mobali mwana mwasi abala moto oyo aleki ye na age mwa mingi mpona ntango wana akocomprendre ye tandis oyo bazali na ye même age bakose comprendre te bitumba mingi oyo nazoloba makambo ya expérience ezeki yanda moko tu ya baninga basi incompréhension ezali mais soko bokomi na différence ya age obali komona bafaute ya mwasi na yo pardonnable c'est-à-dire que soko bozali na même âge et aussi soko mwasi lokola ye azali toujours na 5 ans plus âgé que yo mentalement abandi koyeba makambo mingi to ayebi yango d'ailleurs mingi koleka yo boyekana ezali te obandi kobebela ye mingonde mosusu finalement ebali kobeba nakanisi napesi repassement mbote papa ngai mwana na yo sisa mopaka question ezalaki nango
Ngangambe achatinyo tesona me nakobakisa mkutu. Apetre ndenge moko. Moboti aza na bana basi. Ndenge besalama kurama awa na kisasa. Okomona mwana mwasi akozwa zemi ya mwana mobali irresponsable. Ye tata au vérifier au moins que vraiment na mwana na yo mwasi avant na mbali wana esimba te pamba te d'abord ndenge olobi wana aza na situation ta moke te et puis aza nano écolier par exemple. Or dimanche moko oyebisaki biso ke motu moko akoki se poser na libala te. Est-ce que na kawana yo moboti est-ce que comment se poser que moi non qui ne connais pas bien mais quand ici et zongiri yo moko et zongiri yo ndini moi na ya mwati akendeki ko yebana yela mobali wana na mwana mobali wana ba koma pi apia ngi donc et zongiri éducation oyo yanga ko na yo na mwati na yo soko boye diki mwana na bino te yi mwana wana azali mwana oyo alingi mateya ya baboti mpe azaki kopesa bango mpe alingi bango eloko wana kilisala soko omoni mwana asali ndenge wana soki dabord apesi bino te azali kopesa nzambe te yebisa ngai opposition na yo ekomporte free okopekisa ye lelo akobala mwana mobali wana te yo okokenda mosala aotikanga mamana ina ndako mamana ya kutindi na wini atikila nzira wenza te kune pa mbali nakanisi eloko nini tokoki kolika tolika nde eloko nini tokoki kosala mpo bana ya biso ya basi bakoka kobanga nzambe mpe kopesa biso baboti mpo ya lokumu ya nzambe ya biso baboti mpe ya bango moko parce que bana na ngai bezali awa basusu bazali bafie mare ya solo so solo biso bato baboti eloko wana ezokomisa biso te ezali mawa mingi mpe ya komona ke mwana azali na kati ya baboti na ye akoya na zemi ya lokola ndenge mwana ya mosusu auti koloba ya mobali ye tata ya mwana peke ndima te po libota nyonso bakosepoze vraimen ndenge yango ezali kobendela bana na biso bamalediction apose acte ya ndenge wana ezali dabord ya lisumu epuis epesi motema mabe na tata na mama na libota na bino yebisanga soko mwana wana azali ndenge azwi benediction bomolire ye sans prononcer terme ya malédiction mabe oyo bino bozali sika bokomi kolela na motema na nsoni oyo wana na pasi oyo yayokisi bino parce que na quartier bakomi kotala bino ndenge mosusu entre miso abi bato nyonso quartier soko si yoka communaire bakoseka baboti lokuta bon ngai mobutu nao nakomi kosouffrir na likambo ya ndenge wana ata soko na prononcer mo moko ya malédiction te mais yebaka kozali mobile nazali si tokoki kopekisa bango peut-être lisusu te ekomi très tard to ede peut-être bango mpo ya koyebisa ye ke akomi responsable na vie na ye na oyo yaka esoko tobandi koampesi ye wana finalement akoleka nini alongola zemi ntango akoleka alongola zemi to alongoli zemi wana na biso te akokota na makambo na sumu na ye abandaki masumu na ye akontinue na sumu na ye tiisika na yango bokoyebi ye peut-être na ndenge ya kosalisa yebo osiki na oklasike ozwi zemi ok mobali na yo yoyikana na maboko ya mobali bokamata mwasi na bino akende kofanda mpa na bino nakanisi kaka yango ekotikala mpo na yo oyo ekoki kosala ata zizini ye mpo ezali mwana na nzambe okoki kobenga lingendo ya kointerrompre deception ekosala nini tala soni mwana na yo ati ye eske mwana wana alingaka yo tolo soko mwana wana alingaka yo akotosa yo akoki koyekisa soni te ebana basi nyonso batisaka baboti na bango mpe balingi bango bayebi ndenge bazali koyeba te mwana nyonso mwasi ayeba kaka te msika na ye kaka akobala parce que azali mwasi
mwana nyonso ya mobali ayeba kaka sika naye kaka akobala parce azali mobali mais mpo nini koyela biloko ezali na moto ezali kotoka odi motuni ekuna okamati etina lelo moziki bon tika lelo moziki biloko ebili liaka okoli yango sise belemo elongi mpe nde oyo baza kosala wana nakanisi conseil oyo nakoki kopesa kaka te na ntango wana koede ye ya kocomprendre vi oyo ye alikaki te avivre na ndenge oyo ekoko soko mpe bolingi bofutela la classe asili kobota bofuteli ye la classe po akoka kokontinue likambo te ezali kaka malamu mais yeba kaka na motema na ye mwana azopose baacte ya ndenge wana azali na bolingo na yo te azali mpe na botesi na yo na mama na yo te parce que soki azali na bolingo na bino mpe na botesi na bino akokometre baacte wana te ekomami na bible nasolaka na nzambe mingi nabi milongo ya bana basi esika kobota kona pere ya baboti nyonso nsomo na bango kaka mwana azazeli na ndako eza bote nzambe ye elebi nini alobi eloko moto ezali te koteya bana na ye koyebisa bango te ezali likambo ya soni mpo te esalema na kati ya ndako na ye moboti nyonso ayeba kaka na ndako na ye soko bana bakomi kozala nzemi malamu ezali te malamu ezali ezali kofinga libota mobi komifinga mpe na ye moko bien sûr abotoyi te mwana azali na ye bien bon tozwi koko est ce que tozwilaki koko wana na elingi wana nakalisi na pesa réponse merci beaucoup eza mokonzi bisangala oui nabangi nalingi nasenga na yo papa oyebisa biso na motuna oyo otemaki eloko nini esengeli tosala po te bana na biso bakoka kozela na ngonga na bango mpe babanga nzambe mpo te bazala komi namoni tozwi réponse na yango te tosengeli tosala papa na nzambe koteya bango leki kolobana tina nzambe motuna wana koteya bango ti babanga nzambe bakokoma na bazemi ndenge nini na fornication ekobanda wana bon toyiki na masolo ya fornication ekosika nini esiki bazemi zemi wana ezali honore ya libota esengeli te lakisa bango koteya bango mwana oyo alingi baboti na ye apesaka bango abangaka nzambe akoki kokoma sie mere ava libala te parce que eloko oyo alingi kowelela sikawa apesela yango touta akokoma kaka mama ya bana epo nini aza kowela yango sikawa ezalaka na mabota mosusu mwana mwasi akoli libota mobima alobi ye okoki sikawa ezalaka bote na ntango wana nde mwana na biso tokoki koloba te akoki kokende libala azokende na école secondaire to alini ayekola baklasse azokende na institut supérieur to na université akende kolikela biso azino ili atika libala atika classe akota libala wana tulolo kozali te quelque personnage andimi libala bobalisa ye problème ezali monene ezali problème ya éducation na kati ya ndako bobotela ngai bana bobotela ngai bango na nzela ya nzambe donc mosala ya biso baparent ezali monene nini ezali kaka oyo toza koloba awa te oyo toza koloba awa ekokontinue kuna na kati ya ndako ya moto na moto nakanisi napesa réponse na mbote panaka mbote mbote bana kanga kati bana na bango papa ngai mwana wa kandolo kinshasa merci papa papa moto nango ezali bo tomoni mpenza mingi oteyi biso likambo libala motana papa ezali kaka te divorce alingaka na yango te na tomoni na kati ya biso yango oteyi biso mpe kamwa makambo mingi tomoni oyo tozali kovivre yango na kati ya mokili na bato oyo babali sikawa yesu alobela biso likambo oyo ya divorce kaka ngai ezaboyaki mazali te sauf adultère mais mingi mpe balimbisaka problème yango ya adultère akangi mwasi to mobali na adultère alimbisi bayokani azali kocontinue na mission ya ebale mbonge nini oyo kozala mpenza na base ya divorce neke papa oyo ezalobi te nzambe alingi divorce te elo nini si nini eza na base ya divorce ye alingi divorce te
oyo nyonso ndenge balobaki na bino na ntango yango bakoma mokanda opesa ye mokanda ete oboyi ye ezali kaka mpo ya entretema ya bato na ntango tokoaplike lwa mozaïque parce nzambe alobaki na ntango yango tokozongela makambo oyo nyonso nzambe alobaki na moyizi mwasi akomettre adultère balapide ye esili donc babeti ye ke na mabanga mpe na nini akei akiti nzete parce que ekendeli nsoni wana elongwa na kati ya bato na ntango yango kamisi badultère ekozalaki ekozala en tout cas soko bozo esala yango boyebi bino moko oyo nini ekolekela bino ebi soko kaka baba zili esili mabanga brise nyonso na motu motomoko oyi nzambe alobaki ndenge wana monoino ntango ekoki te po te application biloko wana esale peut-être nsima ya moto toyebi te soki elaka ekoki moto etolibo na nsima wana baola kobenda milionde peut-être nayebi te mais alobi kaka nani rapele na miloko oyo apesaki na moïse serviteur na ye moninga na ye donc na miloko yango nayebaki te soko mwasi moko azala estudiere basala nini balapide ye baboma ye babeka beteye ako ntango yango nani ekoki te oyo bakoaplike bakana ndenge wana yesu azalaki na situation difficile ya yesu ezalaki bato nyonso bakomi kaka mabe ye aye nani azali kopesa miloko ya nzambe azalaki te bazopretendre bazopesa miloko ya nzambe parce que bazali baoyo baza kolakisa lwa mozaïque mais baza kopesa te nde yango souvenez-vous bayi kotina mpo ya mwasi oyo ya adultère basala na ye nini yesu alobi kaka oyo ayebi kuye asalaka masini te ariaka yayebi nani yesu abandi esakana na ye aya kotala ata moko te batikaki kaka ena motoa ezalika bona parce que ekomaki na ntango ya bato banso babebi lokola tozongeli sika ya makambo ya nzambe nzambe ye moko alingi boyeba ye bobandi koyeba ye bandi koyeba eti bato mingi bakoyeba makambo ya nzambe naza koteya awa matoi ya bayebaki basongana matoi na molongo mobimba bazali kolanda moto na monoko amboka na bango bazali koyoka ngai matoi wana eza kokotela bango makolo moko ekoka nzambe alobi tokobanda mibeko na ngai na ndenge ezalaki nani akoloba ayekaki te soko moto asikali na entrettement soki alingi liya nzambe ayebi ndenge nini akomobana te wana ekozala ata bino okotela komobana te moto ekiti etindi mosili ekozala simple makambo ya mabanga kolikaka mabanga bisika mosusu mabanga ezalaka te bosala nini moto ekiti etindi bato esili ebosani bango papa mokonzi na litera soki nayokaki bien ke soki mungu aisili bokeki nango eza pesi na ntina te soko mungu esili bokeki nango eza pesi na ntina te esengeli babwaka olobi si la femme na pire la raison d'être na ntina te te na kati ya ndako bilamba ya mobali asokola te makambo nyonso asala te azokopesa te mobali te raison na ye d'être na libala wapi bien asikolaka bilamba ya mobali te abongisaka mbete te makambo nyonso aboyi raison na ye akozala ndaka mobali ezali wapi mais ye ezali mwana ezali mbongo awa na lepaka lesanti tosali commission moko sociale na commission sociale bato nyonso bakende kosamba kini omoni ata boyo babundaki lesalaki ndenge nini basi bayaki kobeta banzete bokoleka na commission sociale bokokende koyeba verité nsima soko yoki verité eza koleka nsima na mibali bazali fautif donc ye lobi baka asikolaka bilamba te mponi asikolaka bilamba te ye mpo zela mbongo ya savon soko otikala mbongo ya savon te oyo ya mbongo ya savon opesaka mosusu asikola yamba na nini soka mona commission sociale eyeka nani azali na soki ebapesa ye malaki soki bapesa ye malaki ekochange nayebi mingi baleki na commission sociale condition ya evande mito malamu mingi na bala na bango lokuta bato balekaki na commission sociale eza mingi bangana nzambe surtout na bakomi baameliore evande na bango oyo mpe azali kosantrete bon likambo nene tokoki koloba te ete soko mwasi aza kosikola bilamba te toboma libala nayebi toki koloba na yo lakisa mwasi te lokola ndenge ezolakisa bana na yo bazali bongo bazali kaka lokola bana ata aza nkoko
soko oyo abotaka mama na ye to abotaka papa na ye makambo ndenge alikola mwana moke meka kokende oyo na koko na ye ya mwasi omwana ndenge azaka raison aopesa mwasi na o raison mpenza na likambo oyo omoni mwasi na aza na foto aza na raison makambo wana yebisi na likambo esalelisa bango wana oyebi mibale papa bato mibale balingani awa na kisa tokomi na kusini ke mobali asepresente apesi enveloppe wana tokobenga kokanga lopango etoyi biso ke tanke nani basali libala na rege ya kusini te azali mwasi na ye te na kati ya kisasa ezali mpe tokiki ayere tozali koremake ke elenge mwasi wana azali fiance azokende kokende na epai ya fiance kolala bien ke oza mwana na lupango losanto oyebi bokoki kosanisa makila te esoki na misa ntango ekoyeba permis mwana to ya lupango losanto bien ayere akokende kolala esika ya fiance na ye wana kosala misala lokola mwasi ya libala ezali mabe te na misa ya notre père mais eloko ezali mabe na yango kaka kosangisa makila soko mobali asili komilakisa epai ya babeti ya mwasi enveloppe eza nayebi likambo wana te enveloppe nayebi kaka wana monayebi bakende kokanga lopango basengaka bamasanga basisi basengaka bamakasi na biloko ndenge na ndenge bon mpo ya komilakisa soko pataki yango na enveloppe ezeli yaki mbongo wana basomba masanga basomba biloko balingi mais kombo na yango kaka amilakisi oyo wana elingi koloba na ntango ya kala nayebi bakipini mosusu basalaka boye soko ozali na posa ya mwana mwasi oyo yo olingi lisolola na ye pembeni baboti bayeba yo ndi moto okoki kokende na ye to na ndako na yo amo na ndako na yo to mokolo moko omemi ye na esika okende na ye to akende esika ye to na ndako na bango akoya kolakisa komilakisa te kopese oyo bokomi benga kokanga lopango bakangi lopango poko vote bato basi bakota te mais est ce que vraiment lopango ezali ya bri to ya banzete c'est encore une question bon puisque soko ezali lopango ya banzete valeur ezali mpenza mingi te lopango ya bri elingi koloba bakotonga ndako na lopango wana eza lokuta tozwi mabele totongi bri tokipor tobi mokonisi akokosala nsite elingi koloba isi tokotonga ndako wana bonso ezali ya banzete ebi awa po soko olingi mabele eza considéré ya ye ata so mokonisi ekokana mpenza na likambo te tomba banzete epi mwa banzete mibale kuna eko wana okangi vraiment lopango na ye wana oza kosaka na libala ngana oyiba kasi bakanga pango mingi mpenza lipai mingi okola akangaki lopango kuna akangi lopango kuna mais pourquoi okangaka pango yango parti parce que sérieux ezali te oyo ezali sérieux soko baboti bamoni baboti bazali bakole bakomona ke mobali wana batuni ekeleli elie epai ya bango dabord eyaki pamba te eyebisaki mwana na bango ayebisa bango ke nilingi koya ebandaka boyeki mwana yebisi bango balobi bon aya soko okei mwana alobi baboti baza kozela soki na bango bandimi libala bandimi okende okei kuna emilaki opesa enveloppe osala nini bakoki kosomba briki na bango bakangi bango likambo te mais toujours est-il que mwana wana akoki koyoka na ye otala ndako nani oyeba esika oyokanaka ayi akali ndako soko na ntango wana bon yo ezali mpe na mwasi te alinga akalingela bino te makemba akokalinga wana bokolia te akangi makemba bolingi ndeko na yo badra ezali bosoto puisque akoki kosikolela ye esili ya zungu litini esalema te oyo wana ezali lisusu ya kobombama te libala na ye esalemi te mais oliyebisi epai ya baboti mpe bayebi ke mwana na biso soki azoyi epa na koyebisa alobi nakoki kosikolela bilamba ye aza na mosala akoki koya mpe na sikoli bilamba akoki kosikola bilamba azongi mais lisumu nde bokokoya te oyo wana nalobi sele le règle de la coutume na bakutime esalemaka bongo bon bakutime mosusu oyo ya akei kolala kuna oyo wana ngai nayebi ke bazali kosala mabe mesaleli wana bakei kolala kuna bakolala kuna na ndako moko na mbete moko to bakolala moto ya moto chambre moto ya moto mbete salemi ye moto bon soko naloba oyo ekoki koleka parce que elekaka mwana wana ayaki epai ya bino bozali lokola na katangii yai ti awa ayei kuna ye ezali na bandeko na yo
na bana na yo mutu tende ni ayukuna ayali mais c'est que ici les limité problème de qualité parce que problème de problème ici jamais dit ça la vie que j'ai côté il y a pas la vie est-ce que fornication est dans une c'est quoi ça limite ici les limité c'est que ça limité attends après vous l'avez dit que moi c'est pas mais la activité que parce que là ça la vie que on a passé on a commis le coup là au pousser battre des trucs comme la sumu di sumu c'est que ça limité et pas un gamme de notre forme ça va faire ici le salami de comité. Merci beaucoup. Jadi satu kafali tumbayaki wa profai ko sande ngana me kuna réponse de ngai na vie précision tena oya ngai. Et puis na ngai zadi scientifiquement baza ko sala ba incrimination planétaire la bébé est prouvé. La sira ko le bango bilo ko na ngamba bijangi te. Le pila moko la pila pila tele ko. Ali di le ko na. Ya li di le ko. Bana na zali tout le monde a la radio, la télévision, mais dans la ligne. Bana con mbote. Bana balembongo nyote mbote. Ngam santo kumi. Baba mokonzi soko mon kengana commune de Senayo. Pote point moko tisaki vraiment esenga na motema mpo nga moko nasa na kala yango point oyo ya kokuta bana ya banda oyebi ke papa ya solo basi mosusu bazali mabe ndenge yo olobi ke balingaka bana mbanda te me bamosusu mpe balingi bana mbanda puiske yo oboti na mobali wana ndenge papa yo olobaki te okokozala na basi mibale misato mitano mele moto okende kosala libala na mwasi ya mitano soki nakanisi ezali mosala ye moko moto te azali predestination na yo bon mobali wana soki azalaki na basi mosusu baboti bana atiki kuna yo okuti bana wana yo mpo oboti okozwa mpe bana wana lokola bana na yo moko puiske soki olingi mobali kolinga mpe bana na yo yo ofandi na bana papa ngai eloko eza kopreokipe ngai napesa exemple tipiki mpo na ngai moko nakanisi bana balembonge mingi bayebi ndako na ngai mpe bayebi bana oyo nakutaki kati na libala nalingi bana wana lokola nayebi te ndenge nakoko exprime kuti nayebi te nakanisi papa ezali wana mpe okokomona bana wana nakutaki bango mokie nabokoli bango sape nakanisi 10 ans oyo naza kofanda kati na papa na bango amour moko moye te surtout depuis ke nakota kati na lopango balembonge soko nakomi banzembo nga nalinga toujours esengo na kati na lopango na nga banzembo okanisa kutu ke leo babenga ngai balembonge sikoyo nazali na mwana moko difficile ezala meme papa ya boti ye ezala meme na ngai mama na ye mwana wana papa ta opesi toli na ndenge nyonso mwana wana yokaka te Azali mobali te mwasi azali mwasi voir même na ndenge na éducation wana napesaka bango tante omona te bino mibali yo mosu bosilika te kolobaka bana makambo na bana te me awa yo moko papa eza koteya eza na bagrande fille esengeli yo mama ozala na dialogue na bana na yo ke bana oyo point oyo botise te point oyo botise te attention soko yo mwasi osali okomi na ndenge biso bati kokende te keba po soko osangani na mobali okomona mpe baresultat ngai papa point wana tika na miataka ngo mingi kati na bana nga mpo nayokaka soni te mpo lelo soki ebebeli ngai ezali le soni ya biso baboti mwana wana ayokaka te suka nango mwana wana asimbi seni papa nayebaki te na mwana ka aza kosala aza kosala malaria bon malaria nga moko nazwi mbongo nanga te kene kozwa traitement nasimbi papa na bango ne faut pas me parler de telle chose papa mwana aza malade nga moko nazwi ya ngai ekene hôpital noko oyeba nga bana lero bakomi politique soko oyoki malaria ifo olanda ntina sise nango nga moko nasoko niata tene pa basisangari papa bosala ngai teste boye natia mosala leo nakozonga bosinale bamwana te puiske bana lero leo akoyokaka akomi na nteni ke bapara bayebi yango akosala makambo mosusu na miati mpo natikali kofuta mbongo nga moko natia mosala na zonga naleki ko na di mare en tout cas toyebi kuti ndenge tokoremercie te ya solo mwana na azali na zonga ya 2 mois et demi papa naleli nzoto nalinga kokufa lobi mama mekufa babi nakosala ndenge nakosala bango moto yakanda bayebisaka yebisa moto babimbo na sandi nga na bimbo lokola boza kotransfuse mai mpo na nani botia kinini kuna te puiske nyonso wana
eko provoquer avortement na mwana o mère tosala eloko topesaka mpo na bacertificat mpo abandaka deja komela bakisi mpo avorte azongi na ndako deuxième jour na kini naza koleka kaka position yo moko moni yo elobi na bisoka te okotala tali biloko yokisa papa makambo tala bonga yo nzambe so nayebisi tate lokola ezosala bazizi na ngai mwana ezali te nazotemporise entre temps mwana aza kosuivre traitement mpona nga moko nasi nayokanaki bameseke bopesa kaka bafortifiant mpote nzoto ezonga deuxième jour après papa mwana wana ase koyokana na mama wana nazongi mwana bamene na hôpital esali avortement nazongi natuni mwana papa nteka nazalaki ngai te nga nalobi bon lisu mwana yo meni yebaka yo okota lopango lisusu oyebi na yo na mama na yo na docteur wana ndeko na ndenge tosalaki lisanga lisumu moko ata zemi ya kwanza ya peke moko esi bobomini meme ya baminiti soko boyebaki te obomini bon nayebisi mpe papa na ye nayebisi mpe bandeko na ye papa nalobi malamu natrase mwana nabi o papa ezali solution te yo moko yo tala ndenge famille batianga miso alobi a mwasi wana bofongo lelo soki mwana wana akini eske bakoyebake mwana asali mabe entre temps libongo se bimi deja nani moto akondimake baproblème wana yo moko yebi papa na biso basi nasali kaka nyonso kaka pote nakisa papa motoni nangonga na ye wana voilà sikoyo tosani papa oyo kana sikoyo makambo eleki tofandi ndenge tofandaka bien tozongi ndenge tozalaka entre temps mwana papa akomi motu makasi yebaki epa na ngai atapi ya 18 heures bana po baza na kati ya lopango olinga wana na ndenge akomi kofinga ngai papa mwaye ezali te oyo bayebi esika nga nafandaka nazali juste devant marché me mwana wana kofinga ngai mpenza oyo benjire mwana kokoloba na mama te bongo siko papa mwana wana depuis makambo wana esalamaka na mois de novembre 87 yebaka papa nabombaka kanda te yango nde lero nyapikaka point wana ya bana bambandana ngalobi ya malamu na tena po nazali te silage wi nayebi te papa yo eza mokonzi soki nga naza na tere mwana wana telemi liboso wenza alobi tala dayiri kuti nini eza na yo yo koka na mama na ngai isinga na seki o mama mesoki nga nakokanaki na mama na te betala papa ni alingi ngai tika biloko pamba wana soki atrouvaki ke mama na saki nie alinga kozala na ye mpe na ndako nyonso mikaka te misalaka nga na ye mpona bapoint wana te tika biloko wana premièrement elongoli zone biko makambo oza kobimaka dayere kuti bokomona te bokatinga makolo ata bobeti ngai mobali wana nakotika ye te jusqu'à présent papa azali kokontinue kaka na mwana mobali wana mwana mwasi wana na ndako soko toleka ayembelaka nga bango oyebika banzembo babwakelaka bambandako ekosa akofinga kobwakelanga bambokela kaka na lisambo naza kosengaka epa ma maria mama nga nalingi bana me mpona nini boye eza kowuta wapi mpo nakosupporte si biloko ndenge te namoni kaka koyemba ye aza koyembela ngai bombanda ebandi kokita kasi tokoma kaka soko aleki nga naleki soko aleki nakosenga yo pardon te ozali mama ni tato abotinga te ni ndeko yo nani d'ailleurs yo eza mbanda mama na nga te papa na nyonso wana yo papa na ngai po lelo nakende kolala bapongi sikoyo lisumu nani nga nakende kosenga mwana wana pardon po lelo nyonso asalaka makambo nga moto nabandelaka yo bongo alobi nakoki kosenga yo pardon te bongo papa misika wana nayebi te papa yo ozali wana mpenza yebisanga lisolo molai wana kumanakanisi lokolo olobi bandeko banso bayesi nautaki korepondre awa te tokotindi koyebi mwana mpo azala responsable na oyo ye aleki kopekisa ye oki reponse apeki akokita ye te nalobaki yango ata soko opekisa olobi 18 heures bakoti na yo oyebi omoni kopanga esante awa na nsima 18 awa kaka na ndako soko baliki awa
okoti kuna po ya kolinga après 18 heures etoyi l'autorisation mibale bavandi ezali mpo ya lopango le santé kaka te mpo ezala na mokelo ya ta soko tolengi awa tokei mpa ileki ke après 18 heures moto bakaki kobima te sans autorisation mais nayebisa yo eleka na bisika mosusu ndako oyo ya biso bamire ezalinga mikuse ya milai bana batikalaka kaka wana mpe mwana mwasi azwi zeli mwana ti ezeli azalaka mosika batikalaka wapi ntango likambo ekomaki monene nazalaka ntango wana naza na amerike nayeli ngo likambo mpona samba yango nalobi ezali simple tina kobenga bindelo ya mwana mobali ezali te mwana mwasi oyebisa biso epai wapi baza ekita mwana mwasi azalaki koeskalade mingi mpo ya kokende zeli kote kasi ya mobali akoki koya kokota lopango ya baoyo te bazali bakonzi aza kobanga me mwana na bango azali koeskalade mingi mpo ya kokota na ntango akomaki deja na zemi ekomi 6 mois po azali kokanga yango azali kaka koeskalade mingi mobali na ayambaka ye kuna akipelaka na peka po akipeka donc ezali komona biloko na nyonso ezali kaka baexpérience requis oyo tokoki kotenir compte na éducation ya bana d'abord bana ya sikawa bazali inadapté ezali ntango ekoki mpo te bana basala oyo baza kosala kaka basili kobiangema mpo ya kolanda nzambe nde bakolanda ya solo me baiti basili kokota na ntango oyo balobaki te bana bakoki kopesa baboti te ezali na epoke yango me bayeba biangemi bakopesa baboti na bango parceke bakopesa te nzambe ebango bakobiangema bana ya nzambe tandis baoyo bazali na entretien bakoti kaka na groupe ya baoyo ya mabe mwana wana ezali mwana oyo ya ndeki te oyo naboteke mai mokolo mosusu awa naye ndeko na ye ya mobali azali komona mama na ye alaki bilamba moyindo odelabi donc tala bana nyonso bokomona yango na mabala nyonso bango bana ba bezali na bapapa mpe bokomona bana nyonso oyo bazali koboya koyokana na basi ya babeti na bango ya batata na bango bazalaka kaka généralement ndeki ibi azali ndeki mama na ye azakoya kokota na bondeki na kati na ye mpo ya kosala biloko wana to azalaki ndeki azali na mpusa ya kozonga na nzela ya bondeki mpo ya kosala biloko wana tozaki ka moko awa bayaka lisusu te bana mosusu nakanisi bazali bandeko ya mama ya nzambe zizi mama moko ya minatres na mobali na ye bazali kofanda kote mwana moke boye nakanisi azalaki ntango wana na 36 ans ya mobali alingi koyoka mama oyo mobali mwasi ya papa na ye te alingi koyoka ye te me mokolo mosusu na pokwa lokola mama na bandeki koya awa naye basalaki bango baanalyse na pression na nyonso te mwana wana mama na ye akoti na nzete na bondeki akota kamati sani moko boye abwaki banga na sani pasi alobi nene mpo nini ezali koboma basali bi mwana moke ya senka atelemi asi maboko buti alobi ntango nasombaka basali oyo ezalaka ntango nasombaka namonaka mpasi na basali donc sikawa mama alobi no oyo biloko ebimaka epasa mpe balembongi yango nini oni aloba ntango yamonaka mpasi na basali asombaka basali akamati mwana wana aye na ye awa mama na ye akotaka na nzete na ye ye akotaka tranche mwana mpa yebi na ye te donc bambanda basianaka na nzete ya mwana wana omoni biloko wana esengeli bokeba bino wana balembongi bozali deja na expérience mingi makambo mingi eza komona mwana wana aza kosala boye eske azali ye moko te moto mosusu akoti na kati na ye yebaka te bato oyo basalaki bondeki banse bakoki kokota tranche parce na bondeki abimaka elekola abimaka azongaka nimporte qui pakoki kokota na nzete na ye mbala mingi bosianaka ye na mwana te ezisiana mama na ye akoti na kati wana lokola oyebi ye na kindeki ye na kati akoti wana bobandi kosala ezosakana na ngai yokanisi kaka mwana obali okela mwana na nkanda ikali mpenza ye te mama wana ayaki alobi esili amibeli mwana atikali bon tempa atikali kaka wana po akosalela mangungu to koyembela banzembe lokola nzembe lebaki omongi ndenge eza koleka ye ozali na probleme na ye te na kosengela babeti basala lokola ngai oyo ngai ezali ya libota na biso ya mosuni mepa na beta mati babeti na ngai balobi okoloka mwana te
tika mwana amiloka yimoko ko prononcer maloba ya koloka yote me tika ya miloka yote se yo se sengeli pote azala moto se ye aboya tanga koboya akomiloka pe komene tika na bino bozali kolanda nzambe matiya bozali kotiya bana na bino ekomi kaka ya nzela ya nzambe siko mwana za kolanda yango te meyemoka miloki nanisa nzambe yino bana kaka na nzambe naza kosala mosala oyo opese tolingi bana bayo kobenga bango bana mobali na ngai te nalingi korneana te bana oyo botina bana wana epai ya mobali na yo bazali kaka bana na yo baso 50% ya mokila donc bana na yo oyo kutu na ndako wana éduke bango oyo alingi kopesa yo te meka na ine kolika o regrete ye esoko kaka ekosike tina konkuru ya bato basisi oyo éducation naza kolonga bango kaka baoyo bakutana na bana ya ndenge wana bana wana généralement baza bandeki bana wana bango baza koaziri oyo bandeki na bango mosusu baza koaziri par bango interprete tokani bango yo kokangela mwana na yo mongima te kopesa yo komona ekolekela yo mingi mingi libala wana aza kolila wana apende mbala mosusu bakobala yo te bakosimbola kaka babali ye te avimbaki na libala wana okawa mobali wana asabali mosusu akoti na ndako abandi kolela abandi komela bantisi peut-être asempoisonné asiti punition wana yo nakaki ye moko motamile peut-être akomeka isi alongola zemi mosusu lokola sa mesoni sanga kwa kolongola zemi akei na ye punition kaka kolomba te teya ye yebisa bana baso oyo koyi kolakisa bango mpo nkombo ya nzambe ezala na kati ya ndako na biso papa mokonzi nga mpe nalembi ye te me lokola mwana sikoyo papa nazosala nyonso ezomonaka ndenge mama afulataka mwana boye abi kolobisa ngai te me isoko moto aboyi loba na papa na ye wana ekomi na kaya te okoki lisusu ye moko koregle problème wana te yebisa papa na ye akamata responsabilité na ye oyo nyonso eleki yo ekoki kaka epai ya papa eza bote nakanisi osengesana ndenge motema na yo okita kaka epeseke mwana mbote soko yo abiki epese mbote mokoni mbote bana bango mbote papa kombo na ngai na nzambe boleka sujet na ngai ezali kaka me motema ya libala nakanisi exposé na ngai papa ezali ekokonserne ngai moko olobaki nzambe alingi te ete olongola mwasi oyo aboti na libala naobangi na mokongo papa obangi nzambe alingi bato bakabwana te ata soko mwasi aboti te bokabwana te oyebaki bakabobota te oyo kobota wana mwasi aza mwasi na te okangani na ye mpo bobota merci papa bongo monsieur balembonge eyaki mpona kobombola basekene sanzambe oyebi papa mokonzi positif na négatif bakoki kozala esika moko mingi te ezalaka bitumba na kati ngai nazali concerne na problème wana ntango ebandeli ngai nakominga na nzambe namonaki makambo mingi antuka nakanisi yo moko oyebi problème na ngai navandisaki bato mingi mbala na mbala ngai bino eloko oyo ngai moni lokola bato bayibi nano te ebongi tokenda kuna kaka po papa longolanga awangani moye te abandi nde koatake ngai bataki elekaki mingi mpe na nsima ntango yoki na retraite namoni bataki elekaki ndelo ya bataki me bandaki ne empoisonnement na kati ya biloko kolia papa banda uta wana na baye ye mpe libala te kino lelo isi sikoyo na ndenge wana okoki kosala nini papa parce ngai nakoki komona nazala na préjudice ndenge wana te nakanisi nga nasili kopeya bino mateya ya nzambe baka oyo ekomi personnel lokola ka na ye ibi omonaki lokola komi compoisonene preuve nini esakinaka empoisonene siko mwasi aliki compoisonene ye na eboliaka biloko oyo alambaki atina mezi acompoisone ntanani aitia nsusu na sani na sani oyo kolia poni aotiela na sani bon na sani wana oyo kotia alors soko oyo akandi sani yobo ya na sani oyo akandaka yo moko kamata sani sikoyo ntango wanaolia na konstataki yango na biloko
na biloko ya ya biloko ngote aliaki yango te na soko ya biloko te yepo kulia te na bande nazali koyeba te na uyaki koyeba ngutango nini uyaki koyeba ngutango nini papa taka lere onga naji malata bon ntango baye kobenga olini te ye moko okanisaki te ye atela kanti esalaki nga diare makasi wapa ntango nga na ye babengi yango aexplike na ndenge ye esalaki yango bon na moto ya ndenge wana nakoki kozala na ye libala ndenge nana benganaki moni ya benganaki ye oyo benganaki kaka na baye ye na bengani ka no bana balobongo ngai nazali villageois ngai nabetamaka na nsima ya ndako ya babeti na ngai na kati ya makemba nakolaki na mboka lokolo epai ya biso na ntango ya kala nayebi ezali boye na bakutili mingi epai ya biso ezeli epai na kolo obotana koyi soko mobali moko akanisi ke mwasi atiri ye biloko ya mabe na biloko ya kolia bazalaki toujours koreunir famille bakosamba likambo wana na ntango yango kuna na mboka ezalaki na matiti moko bazali ezaka matiti oyo ezaka na bapelisi bisika matiti namonaka biloko yango bakokamata yango bakosangisa yango na sako epui bakomelisa bango ezali mbonde te me babengaka yango na ntomba ntongo ezali matiti nzambe ekataki puissance ya matiti wana nawa soko tosali yango mwasi atielaki mobali lisusu na biloko akobela lokola liboma pe akoloba na familia ata wana kika namonaka matiti wana bisika mosusu ezalaka bisika bapasipalam oyo bapasipalam oyo ya mikene eza kolona te oyo naturel ya kala ya minene wana ebutaka parmi bapasipalam wana ezalaka mwa matiti moko makasi mpenza po esika bato balekaka mingi soko bato batiki koleka matiti wana ebota bon soko tokamati matiti wana tosali kaka ndenge basalaka ata wana kisaka nga basali makasi kuna te nzambe ye moko osali bandela bokamati kaka biloko wana bosali na ndenge basalaka bamerisi bato banki oyo asalelaki moninga esisi akokoma lokola liboma te akoyibisa ezali trance te akoloba ye moko makambo oyo asala natina tizali biloko wana ezali bondokitena bino eza puissance oyo ezalaki po ya bato basalaka mabe te nzambe alakisaka bankoko babana kosala biloko ya ndenge wana po ya kobenese mabe oyo wana esalemaka na ntango ya kala na batradition mwasi atielaki ye nkisi alingaki koboma ye eyebani boye ezalaki likambo monene ya ntango ya kala bakosamba te famille na ye bakopesa ye bantaba bakoya kopesa famille na ye eske babomaka mabala napili nana azali mwa mokolo akolaka na mboka lokola biso bavillageois bazali awa basisi ata soko bokoma bakolo na kisasa mais quand même boyitaka na mboka babomaka mabala te merci papa na nzambe ezalaki bokosamba bakopesa ye bapunisio ya bantada baboyi baboyi makambo mingi yokoyi koloba lokola asali ngai ndenge wana mpo tokota ngai na ye isusu chambre moko kaka ntaba ya basi misato ntaba ntango yango po ezambe baoseka taba misato eza likambo bazokolo oyo bakoyana bantaba te ntaba wana eboteli bino na libota na bino okomi lebele ya ntaba oyo mwasi alingai koempoisonne yo akoka soni kasi famille na ye bakoleba na ye makambo mingi ama nde tofuti awa po ya yo na mabe na ye akoka soni okoka osala ngo susu po balandi biloko bolibi bolo po ya koevite basani omoni na mboka bazalaka na mayela koevite baempoisonnement wana biloko nyonso bato nyonso esika moko bato nyonso batiaka maboko kaka omoni ndenge bazolia na mboka koevite kaka biloko wana na mwasi na mobali na bana na bande nyonso kaka toka matazakini bazali koevite biloko wana omoni kaka ezali makambo ya kutili bazalaki na mwa makanisi mosu na nsima motu na bango edi ke mwasi akosala liboko biso nyonso tokoli alambi pondu bati yango biso nyonso tokanaka kaka yokamilani ye boyaki ye ya boyaki yote
ye baye okana lingala ngo ya kobaye mokili kola boleko azali certainement mongo moko ya kala alobi yo abaye ekolikola moko tukakatieka lingala wana eza lingala ya bamongo kuna epai ya équateur ya kobaye nakolika kobaye elingi oloba nini bon évidemment lokola bana kisasa balobaka ngo mingi na comprendre que elingi oloba alobi mwasine papa mokonzi ezali mpona kolema ndenge wana te kobaye elingi oloba omeki kolemba na sengi mpo mosala te papa fami mobimba ata na ye moko na fami na ye bango nyonso bobabie bongo na baproblème elekaki wana nazali korepete na bana basoyo balobenge ke kodema libala na yo mpo mwasi azali ndekite libala azali ndekite inakoka ngai parce que ebalobenge azali kobikisa bondeki comme malade soko yo lobi kaka ye azali ndeki ye eza ndekite soki tolandi ye tokobimisa na yo tokuta yo ezali na ndekite alors na ntango wana si ye ndeki tout le monde est ndeki après tout tout le monde a vérité nani azali ndeki te nani aza ndeki te kaka chef de l'identification peut-être prédéterminée. Mais sinon, même si tu n'as pas de oyo ya moninga po obili na personne mais oyo ya yo soko basala po ya yo procès peut-être ne ya yo ndenge bi j'ai eu des cas na joie batu basusu awa akangaka mwasi na ye kanga zo kulikaye mwasi zo lizama la muto ate pa banganga tangi bon ikande babalani mwasi pa ate pa banganga tangi c'est bale bakangani donc oui batwasi wazela amado bomilimbisa bozala na posa ya kolimbisana soko bolimbisa ezali te tokokoma lokola baarabe nzambe azali na bolimbisi na baarabe te alobi baarabe bazali barancunier bazali kolimbisa baninga te yango mpe ye aza kotika bango babomana na makambo na bango ya panapana oyo omoni bitumba eza kobinaka na mboka baarabe wana nasima koyebi ntina nini po alobaka kaka likambo wana bango bayebi kolimbisana te il faut savoir pardonner naye misusu te papa eloko etusenga motema kaka yango kende okamata mwasi na ye papa na bongo pardon ye atikaka bongo bongo ye moko okamati décision wana oui mbote papa mkuu mbote mama mbote bana waseke bana mbongo papa motuna na kombo na ngai mandoro mutikia papa motuna na ngai ezali boy ezali kolanda na lito ya motuna mosusu batumaki maadi kaka lito yango ya libala soki ezali soki obalani na mobali na yo bosika oyo mobali na yo akufi bon sika oyo baboti ya mobali na yo balobiki ebazwa yo bapesa yo na mobali mosusu soki mobali wana azali na mwasi na ye biso bana ebale mbongo tokoki kobala libala bombanda te papa ezali lisumu te soki mpe ye oboyi olobi ngai nakoki ata aza na mwasi te me nakoki kozonga biso na libota wana te papa ezali lisumu te soko mobali oyo bapesi yo nsima ya liwa ya mobali na yo azali na mwasi yo kokende kuna te parce que yibi mwasi moko mobali moko soko eboyi ezali lisumu te dabord ezali imposition te bazali nde kolinga te okontinue kozala na bango bo soko tika bapesi yo oyo azali na mwasi te to yo olingi ye te oyo nayebi ekomaka te mama moko mobali na ye akufi leve ya mobali wana azali mwana moke par rapport na mama wana alobi abalani mama alobi ye ezali mwana ya kobota ata lokola nabalaki moko na kipini na bino okoki kobala ngai me ngai na yo tokoki kosangana mwasi na mobali te parce que ezali mwana oyo ngai namonaki na bomwana okoki koboya yango parce wana ezali makambo oyo ya moralité lokola bokoki kotenir compte nango na kati ya makambo ya kutime ezali na bakutime wana
na mwa badetail mosusu na bakitini yango na mingi ya kotala oyo tokoki kosala oyo mpe tokoki kosala te so tolobi te tobala bandeko ya mibali na biso soko bakufi ça ne veut pas dire que okanakana mwana oyo ekutaki azali naino kotambola na soko polele ye ebali ye bato bakomona valeur okomona na valeur te eza malamu te okobala oyo ekanisi okoki kobala oyo bango mpe baza kooblige te bagende kosuive ye tokani nango. Merci papa Mukonzi. Papa le centre. Mike akaye pale. Bana lupango le centre mbote ya bino. Koma na ngai na mo centre Ilonga. Papa nazali sana motuna pana kesho ya bana. Na kasi nasema hivi kwa likambo mbala liboso pana bana. So oyebisaki ngai. Eza ko sila pete papa. Na ngai moko mpe na baninga mosusu lisusu te. Tozokoka kaka te koya liboso na yo me ngai nakoya kaka mpo ezosala ngai mpasi. Papa na monoko ya mboka tobaka te ate awa mpe na lingala soki lilala moko epoli ekopolisa malala nyonso te. Soki mwana oyo lokola papa nzambe alobi ke tobota bana ya basi toboya te. Na basi ngai na miso ya nzambe nasaleli liboso na nzambe na ngai ngai moko moto abaki ke natika nano kobota ta bana basi na ndimi lisumo na ngai soki mwana mwasi ya liboso aza kosala mabe bon bana mosusu mpe bakobanda kaka kolanda yaya asalaki boye finalement toza na basi mibali mibale pamba bon mwana mwasi soko na ye awa na obenga bango naloba mpe ndenge oza koteya biso abimi akei bon na ndenge wana papa deja nafukama liboso na yo nasi nateki lopango wana natala moko ya mabe mpe nasomi lopango awa kaka na mbinga nawe nakomi oyo epai na yo te tokomi kaka mpa na kokima kuna nakoma mpe na lopango losantre soki mpe ekosanje bon tata na bio desizio na ngai toyebi soki tolingi kuna omona tikala na kinduma na ye epai kuna epai yaya na ngai na balokatera bavanda ngai nayanga boya mike pasi te soki nai na ye akobana kolakisa boyo mosusu mpo nalobi na miso na papa awa na bile identification bazanga kaka nalobaka mingi bana kolobisa ngai mingi lea mosusu papa nabaki nasomaka ye obapa na bana wana nalobaki yango mwasi moko te oyo azali mama ya bana akolobaka ye akizanga kole azalaki na ba ss na ye esili awa mpe akomi bien oliana na klase alanda te bon azosala ndenge wana bao mosusu mpe nakobeba te papa nakotika ye kaka ezali nde azalaka chef wana yeye akomi na mbula komisina 14 aza na 19 mwana nzete kandemaki mpo ya ss bien mama oyo okoki kolemba te nzoku alembaka pembe na ye te likambo soki otiki ye sika awa ye akontinue mobulu wana kuna oyo nyonso ekoleka ekozala kaka na motima wana takana tobokola ye bana tokobokola bango nini mwana aboya mpo olakisa nzambe nalingi kotina kaka pesa oyo na ndenge ezokoleka mwana wana alokamaki mingi esika awa comportement azali na yango bolanda yango awa na centre peut-être ezali bandeko na ye bazali kocontinue na ndenge wana oyo yesosi bazali kamela na kila sika awa makambo esili akobonga azosisi te bon babandi kotungisa ye ndenge mosusu on sait jamais vérité yango papa nakoverifie na yeme oyo mobali nayebisaka yo boye mokolo kuna tata touti na lopango bon ye aye le ter papa na atini alobi chef outi wapi arepondre tata na ye te sikoyo olieke tata na ye aloba ayekobisa ngai moniki oza komona mwana nazobisa ye ayokala ngai te sikoyo lelo tata na abimi nga mpe na ye tokamata nalobi makambo oyo natalaka balobi eza na ndeko tode ozosana nko bon soki ezaka mobali na ngai lelo na kati ebilama na betenga na ye na sale tuyaki mabe puso ya makambo wana ozosana nko mpa balandaki na pose oza na eloko moko te donc ozosana nko tata na opini outi wapi bon ye ozokisi eloko moko te ye olieke bosika bino mbali ayebisi ngai nga mpe sikomi nzemba tokosala mabe
nakanisi papa na bango asalaki malamu ye kala kaka naino mobali na ye na mbinga na ye wana abeta mwana wana ye okaisisika ayebisaki yo mpo yo moko lakisa bana nao parce na kanda oyo azalaki nango mokolo wana soko abetaka ye okaisi eza eza malamu kaka ye sisi kobalika abeteli ngai mwana ndenge bino ezaka mabe bien nakanisi okoki kobwaka bana te na kotuna sikawa na bana ya balembongi na ntango ya kala nalobaki kotiaki na boite moko na nzete moko kuna boite ya basuggestion moto nyonso akozala na makanisi ya organisation parce que inspiration eza makoki kopesa n'importe qui une bonne inspiration mpo ya kosala mosala naloba na bino makambo lekaka awa na ntango wana lopango nyonso ezalaki lopango na ngai ezalaki matiti baflore na bani ntango tobandi kosala bonganga awa mokolo moko natuni nzambe andima te tokoka korepartir lopango lokola ndenge ezali wana tozalaka na akoba lieutenant colonel na major moko lieutenant colonel kinsama lelo azalaka mwana ya balembongi ya makasi pe na poko wana tokabwani moto na moto asambela nzambe apesa ye inspiration mpo ya ndenge tokorepartir lopango na misala tokosala croyez-moi ngai nazali kosolanga na nzambe azali kolakisa ngai ndenge ya korepartir awa lieutenant colonel kinsama ntango yango azalaki major ye na gombo na ndako na ye asili kosambela abandi kodesine lopango nzambe atindi esprit moko inspiré ye kuna répartition na ndenge ekosala lopango oyo ngai nasalaki nzambe aza kodistie ngai na oyo ye kisama asalaki kuna nzambe atindi esprit moko inspiré ye exactement la même chose. C'est pour vous dire que moto oyo akolika eloko moko ya